yawe nzambe korona bilaka yawe musungi nabiye temandenge tokomya wa ila na buyama amen ande papa lopoko na yoya oh toko bunda mando oh toko bunde namo oh toko bunda oh toko bunde namo oh nangate Ngo kaza. Oza mwimi fanta kaka yo moko. Mwa mukwigisi? Yeah. Tumuna mission ka tunwa mala. Mukola suka, mukola liboso, yoza la liboso, biso nyonso la ndona sima. Soko tali na Bible papa ko mona ngo. Kombo na yo. Te oya yo sako luka nimero na ya fax ko mona ngo. Ya fax. Ezala ba. Famina biso ndenge bo pesa ngo kombo, famille Lazare. Papa, kanisa. Tala kama ko. Igala ba malilamba. Igala ba malilamba. Igala ba ya lola. Igala ba ya lola. Igala ba ya moya. Emo kambile. Wana mangwe. Malo. Wana mangwe. Malo. Wana mangwe na wana. Wono gadala ne dama. Wono gadala ne dama. Maboko na ngai etuna na nguya nyonso nakoteka ekokende liboso nyonso nakosala ekokende. Yo ya mokili ya se oyamba ye lokola mokonzi e mobikisi na yo Yesu alingi yo alingi yo ndeko na ngai alingi yo tika nyonso yo ya mokili ya se oyamba ye lokola mokonzi mpe mobikisi na yo baboti na ngai nzambe na nguya nzambe na bolingo natondi yo nakumisi yo na ntango oyo osili kokutisa ngai na ndeko na ngai ya mwasi disque d'or Zambe tika ete na ntango oyo manso ekoleka na awa masolo na biso nyonso tokopartage awa esalema na kombo ya Yesu Kristo oyo andimaki kopesa bomoi na ye mpo na biso tosili kosambela na kombo ya Yesu azali mobikisi mpe mobateli na biso amen. Boni mama disque d'or mwa moke sikoyo bafatigue ozali koyoka bavertige zali sute Maman asitu aexplikaki ngai manso elekaki ye mpe moto ayebisi ngai esika oyo yango wana nasepelaki mingi na ya tosolola na yo. Mama disque d'or oyebi manso oyo ekomelaka biso
ezali na plan ya nzambe nzambe peut-être azali kotia yo na bepreuve mpo na bana na ye nyonso avant omona nguya na ye il faut eleka na bepreuve na ye or avant ekóma or to apprécie yango esengeli eleka na moto ndenge ya baépreuve bamikakatano oyo ozali kosubir kasi eloko na kosenga na yo mama ozala na motema ya bolingo ozala na motema ya kolimbisa oyebi mama mwana nzambe yezu biso tobakaka ye na ekulusu et pourtant yezu ayaki mpo na kobikisa biso yezu ayaki mpo na kosomba biso tozalaki na bokangami epai ya satana mais tala réponse ya biso mama kolela te kolela te pleurer je sais kolela ezali pasi oyo omoni mais nzambe akotika yo te nzambe atikaka bana na ye soki moke te akolekisa yo na bepreuve akolekisa yo na désert mais akotika yo te azali toujours na yo elongo yango na kosenga no mama oyo bakolimbisa limbisa mama na oyo nyonso ye asalaki limbisa mpe mobali na yo ayebi te nini ye asalaki ne pleure pas maman ezala courageuse ezala très courageuse je sais c'est un moment très difficile pour toi maman tu as de la visite ma soeur bonjour disque d'or nakotika yo na moninga na tika ete kimia ya nzambe ezala kati na bino courage ma soeur bon au revoir au revoir papa ok malamu disque d'or toyebi ese ekwei mama tomata tokita ma ese sopani kaka talanga disque d'or amenga ndenge aza wana disque d'or aza kaka mama oyo aboti yo okochange jamais epuis bodo aza kaka mobali na yo mobali na officiellement na miso ya bato mpe na miso ya nzambe limbisa bango disque d'or limbisa bango ma ese sopanaki ndeko na ngai okokanga mpasi na motema boye ti wapi disque d'or okokanga mpasi boye ti wapi kosa makambo ozosabo tala nzambe asali mpo na yo ta ndenge obiki deja tala shoka makasi oyo ezokongo okufa to perdre yo kaka boye ozozwa courage opesanga conseil ezali mpo ezwi yo te ezali mama aboti ngai lelo koma mbanda na ngai disque d'or eza makasi mingi osasu nini nasa obike ma ese sopani omoni disque d'or tokotali quelque part makambo nyonso yo monge epesi accès na ndako na yo biloko ekota mama oza mwasi ya libala comporte-toi une femme mariée peut-être pas digne de toi disque d'or oza na bacomportement visa oza na baintoxication bainfluence ya visa nini na banda oloba na yo te kuna na mosala disque d'or visa komema wana baboye komema wana baboye omonika koti na libulu namonoso chaque fois disque d'or visa akokoti na libulu tala sikoyo eponane yango mama nakosaba aventure boye vraiment osa mosala mbai na yo te okonéglige mbai na yo esingani nasalaka malgré ya na ngai moto azolanga mosala wana mais nazorespecte quand même libala na ngai vi na ngai yango wana epui respect na ngai epa bato yango wana bazorespecte nga vraiment yo obanda kosala biloko ezalaka te disque d'or mais ese sopani kaka tokosala ndenge nini tanti Charlotte Cheusi na mwana ye shida mokuba balobi napesa yo bonne guérison nayesi bango so olibimi na hôpital oza awa na place ya repo nde bayebisa nde bayebisaki mpe bango mais faut toutefois kosambela kobeta mabolongo eloko eleki priere eza te disque d'or kobeta mabolongo na banda yo mondongo biki boye olimbisa tant tokozonga na mosala oyeba nini oyo kosala nini oyo kosala te mwasi ata aza monene
atoza na mbongo ebele atotondisi nyonso nani disque d'or na ngai soki oza na mobali te oza pamba. Yandumus. Amakambo ni otu leti awa yo mungu. Na muni kaka to ya mileka. Basali na ngai. Na lagile mabe. Na lagile mabe. Yandumus. Makambo yo ngana zana ngona kadi ya kwa yawa vraiment. Ozomona ngo pam. Yo za mwana mubani meme na mboka. Bilanga ibele ozana ngo kuna. Kaka sangambe. Mbata sia. Oye zana nga vraiment. Basi na ngai. Adi. Ebila la. Bilanga na ebilanga wana. Nasali na ngusana misatu. Na 3 mois. Eta bukete. Nyoka kudu. Aswa. Na yebeke nyoka aswaka yo. Yo beso kona zana yo musala pe so na makani zo yo ngana zana ngona mutona. Aswaka ngawa. Wala aswaka. Ego so aswinga. Nyozo wana. Hello. Yo. Mbata. Esa. Eso kuto komita na mboka bo. Ma. Ego sala ti obe. Na benga ba. Obenga ba ko. O yendi moshi kuna eba meliye eba sa. No. Bomba ngai. Nga bena bo na bomba. Ngana zara ka polo te. Ngana za moto yo logique. Teke to yo kani boye. Mo entre. Nga bena no bena yo kanga munoko. Bonde libe kaka. So ni nanga yeza nanga imoko eza na batu te. Iya nga be kaka. Oyoki? Yes. Oyoki? Eyanga. Bongo zonga wana zana posa na yo. Mbeli ya boye vraiment na zwa na buaka mbeli. Machete oko buku. Kaka mbele. Topo yoka na biso na yebi oyo nyoto. Esa lo komu na ngai. Papa. Azo tabula. Mwana kesa. Na no le to kozonga village. Bako yeba kaka ke. Tana kumuka. Mwana na ye. Abota abaka na ke na mboka mundele. Bo. Mubali na ye asali nyo. Elo kumu na yo. Tala. Mbarasha. Ngabolo tunazo koma na mboka bo. Mwashi na nga. Yaka wana mboka mundele. Bozo de. Etambo yo ya mboka mundele. Eyanga. Papi ayete. Na. Papi ayete. Nano akombi. Oyebi papi amu. Kasi mbokilo na ngai. Yaka wana. Eyanga. Tala. Nadana mwa solo na solo. Nga temwe. Kasi longo na tamwa loko vuano yo soko oyo ninyo tiene. Boni ona ngabo. Ole pendate. Akombi poison. Eyanga. Hata kutu masasi yangu hata kutu nini yenga. Longo la to solo. Boni. Bon, ça va. Tika ngai te. Nga moniko ngate na bibi. Yo zali ba. Ela bi melibanda. C'est l'amour scolaire. Bon, yenga. Tata, soko ni to sola, yo musika ka musika. Ma belle te yo za madame na ngai ata to za pena. Nani? Alingina na mabishe. Yenga français lobby. La chemise de ça, il faut laver ça à ton frère. Pour une union surtout les qui n'a qu'à faire famille. Yenga. Ma yese sopani. Bon. Et loko yo se ma yese sopani mo yeba zonga na katini. Esatto. Ça la peine. Esatto. Non vuoi con bebsa na solo di. Esatto. Yenga. Nyo surtout les qui ngana limbi sino. Yo pe limbi sangai. Kozonga tozozonga na village. Oye tanga mi musala. Yenga. Surtout que de nouveau kilo kwa monsieur boy. Nazana fier. Lelo yo soko tozonge mboka yenga bala na ya bota na ye. Lera yena mboka mundele tala mwa silera zozonga na village tala na isengo. Okosimba Kongo ndengeni. Yo kende na mai nanya pesi yo pere. Batata. Mama. Batata. Ba mama. Na koyebisa. Moya na ndako banda moya motia makile. Batata. Ba mama. Hiyo la ndio hiyo. Banda banya wakati motia makile lokenda ni ndako sana. Oze akande ngai? Kasoko na yawa na landaka yo. Longola pena ne longo yo. Longola to solo na sheri. Longola na
yango yo nanga eyenga oyo nga nayebisi yo na labi ndani mwana mwasi moto ayaka na makolo ya yesu aye kopambusa ye makolo na ngai na yesu ngai nabuki mibeko wana nakomi mwana mwasi wana teme ekomi ngai yo eyenga naye na mabolongo wana nazoloba na yo eyenga nakozongela lisusu kozomba tika yo eyenga ça va? Oui, ça va, papi. Aucune rencontre. Qu'est-ce que tu vas te voiler comme ça? Omibo economie. Po bato bana ndako oyo basenzo bazali bakosukaka nanga bakotungisa ngai yango wana na po namona bango te nani bomba. Dis-moi, tu as été homoni médecin, docteur à Salio? nakendaki bana mokanga mango aye te alobi oyo naye mokolo na Comment ça a été? Moi, il m'avait confirmé le rendez-vous le matin, non? Nabengi na tongo ayebisi ngai que ça va au matin alongola yo badiloko wana. Et tu n'as pas à te couvrir comme ça, ceux qui d'ici lundi au Longola. C'est pas un problème. yango wana osileki Non, mais oui, bien moi je tiens rendez-vous. Ceux qui m'ont la yo que les lots, c'est la salle à monter, c'est pas bon. fais confiance akosala oyo surprise. Ah, surprise. Surprise. Ok. nanga makasi ya Oui. otala Je te promets. nakotanga ntina mitano moko ntina mitano soki nalobi mitano obayoki otali na batemwe botanga yoko yani mosi etali nga te babale 2, basala 3, 4. bani bakote Et eyenga eyenga nzoka biloko oyo elongwa ana mboko mondele neti likoko mpe kolongola ngo mpe baloko chéri quelle beauté! yambangako chéri Dans mes bras. yambanga eyenge Dans mes bras, Eyenga. Mais est-ce que... Oui, que... Non, mais c'est comme si on a 15 ans. Oh, non, 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 non. Non, non. nayebisaki yo wana eyaki bakoma wana eyaki kero ya biso Non. Non, 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 non.
disque do pele solo wana pende oza awa mama okiboda lukili wana yo mpenza oza koluka liwa mutu te mpenza disque do kofongola miso te na beso mama fongola miso baya kishasa bazalaka miso ga boni ko boye ko mama nzambe kutu asali biso aza jaloux ebongo oyo koza jaloux te mpona nini disque d'or mama kofongola miso te tala nde eza na koma mwana aza ne mama na yo te mpo na ngai yibaki ata yo na maternité koyiba badeposaka yo na mbeto bo ayibi yo akei na yo babasi mo bakosana bazemi boni ko disque d'or mama nde eza na ye kofongola oza kamba na motema mponga makambo na ngai nayebisa yango yo nde ozanga na ko nayeni kofongola na minute oso bio boya bodo obali okobali obamonaka mama wana epuis ntongo obala bamona mama na yo mpo na nga disque d'or mama boni kotambo wana essence na almete partout omona etumba ye mpo na minute oso lokwa mbanda tala sikoyo olela nini o bandeko ngai aza matanga te mpo nalelisa yo tikana mamba kolela wana mama ngai nayende mpo naye kokonsole yo te mama disque d'or bayokanga pamba o tala mpo na nga ko eza na bible elobi œil pour œil dent pour dent mama sa vengeance te sa vengeance mpo mosi lokola nga mbanda kosakana na nga te ngai nakumbaka na miniti aza mama na yo te eza na aza mbanda aza mama na yo te mpo na miniti kutu bongo na bodo baza ndako moko ngai na yo ebiso bongo mama vengeance eza ya nakei kolela nde te courage œil pour œil dent pour dent yakaboyo nzela tokutela ke yango wana mwana nga ye wana oyalali oyo za disque d'or mama Openda senzoto mama. Mama na yasali busoni. Mama na yasali busoni. Mama na yasali busoni. Adio yo mwana wapi? Adianga papa wapi diske? Mwana. Mapivi ningakumona yo mwana. Dale siku zali mwana ngaye mama. Mwana ngaye mwana. Mwana. Mama yasali busoni. Natuni ya lobi yokenda voyage. Tala mama na yunde nga kosi nga disk. Nini nasima na nga disk. Vuanda mwana vuanda. Oni nzoto. Nzoto ango bien, hein? Nzoto come bien, hein? Eh, yandi mosi mwana. Mama na yasali busoni. Atieki mama wapi? Tale lokwa yasali yo. Mbangu na kisasa nzoka mvuti ma. Sata mvute ye. Aya bebisa bana yo. Deske kasi mo bana yo asombela kangani yonso. Asombela ka mama na yo nyonso. Ndio mwana. Esile mama. Esile mama. Edi sekedo. Mbara sala. Edi kanga na loba. Moniko. Ni diskedo. Tuzo kana biso mboka. Makaka mboni telekyawa. Mbosa nango. Uza mwana mwasi. Wana azama. Ema. Oko sanje mama te. Mama na yo. Oko sanje mama. Limbise kaka. Tata no ndinga ata out. Tuzo zonga mboka. Mwana mwasi wana na mboka wana. Oya sarabi ebilanga betami la yowana. Ozuye kakata. Bon, mama na yonde ngaya. Diskedo yokanga tata na yo. Bakolo baloba ndako na yoso ko ezwi moto. Yo moko mokolo ndako segele boma moto wana.
na mvwandi na kalikile ngala lobyoyo eza makambo ya butu ngana zozonga mboka na kena vwansa ba mikolo yo baleki ngana diske do ngana koko sanje mwasi mususu me yo koko sanje mama te na kombo na ngatata limbisa mama na yo ndingai na ulembisa nengeni limbisa diske do na yakyawa na mboka munde ekuza embo limbisa limbisa mbongo yamonte yeku sengati sake nyozo tulenge mbongo yoke diske do telema mwana telema zambia pambula ngana zozonga mboka telema ko regrete te limbisa mama na yo pasanja ka mama te ye kaka de mutu akumba ka yo nefu mwa mbongo mama mwana sikoyo likambo eza ya biso ya motu ya papa mafuta soki esopani ata boloko ntina molangi kotonda lisusu te papa nakoki kokata lisusu te papa okatama na te papa nasala ola pe nazalaka na kanda na yo bandaka papa oza motu papa oyo eleka lelo nde toye awa mpo totala ka ya rock tosauve famille ya rock na disque d'or bino baboti na ye biologique biso baboti ya molimo makambo ekweli mwana toluka moye tokutana mozolinga te toluka tosala mozolinga te ndenge nalobi papa biso baboti na ya molimo bino baparent biologique eza soni na biso nyonso mibale tosauve famille ya rock bodona mwasi na ye disque d'or ata kutu mpe mpo na mwasi na ye te na ye mais mpo na bomoi na ye o makambo ezoyela rock peut-être rock aza su normal te mama wana bokomi kosakana na rock obandi kala yango ezali repétition ya kolale na bino lokola balati biso bilamba ya kolale borepetaki deja ntango tokokoma soki ngai nde mobali nalobi boye yo mwasi okosala bote po bino mibale zela nano bato ifa kolapelaka bango yo pare otiki parasite lelo yo mare otiki maite mokolo ya mariage yo bozwa bakado nyonso omema na motuka na bino bokenda bolia bakado mwana toyokani ya kofanda awa bino bomema epai na bino lelo soki namoni bo nga nazokamwa te ezolakisa mbuma ya batoli oyo bopesaki donc résultat ya batoli na bino lelo oyo eza makambo ya motu ya rok bino mapeka ezi bino wapi po motu rok nde moto amemi mokumba te tokoyebisaka motu tie motu nyonso akoya kosumba na motu ya rowi na motu ya asito mama na ngai omoni ngai mama na yo loketo bamakambo mosusu oyo bino boyilaka ozali mwana yokoza mwana ozali bambula moko kaka na loki makoma baboti na yo bozali mbula moko na loki likambo oyo ekamwisaka ngai na mboka oyo te nalobela nani ngai nakubota yo osika te na loki na ye bokomona baoyo babenge bamarie baza kokende kozwa soki bapalie na bino kokenda kozwaka bazali bango nyonso mbula moko bino na bino bana nana koteya te yoka nano soki nalobi mbula moko nalobi seri moko parceke ngai nakubota yo biso toza baparente toza bien biso tolingaki kozwa bapaster bango baza bapalie na bango lokola baza basali ya nzambe na nsima ya libala na bango ntango bakosala soki kana iki babengaka nne kana retraite bakende lokula bato babalangisika voyose wana basalaka ya mariage kovandela kuna bino bokamati bango olobi o te bongo te bakende kovanda epa na bino voilasi soki congé de noce yango wana oyo kokola mariage afanda na podium biso tofanda na se tozozwa bamasanga ya bato nyonso ye bapesi ye whisky oyo lelo zambe esi ezikiti tokende wapi papa tolingi tosauve ame ya rock bomoi na ye na foye na ye bozomema biso na babetisi soko boza kontant na yango boyebisa biso totelemi tokeisi bokende bozwi yango nini bino mama papa omoni likambo nyonso ebonga batemoin bazali
badémarche nyonso biso tosali na mobali na ngai tose tracase mpona likambo ya roke mama loke elambaki fufu mama yo mpe moto botaka te loke elambaki fufu na ndako wana te mama na ngai mais nzambe ya likolo amoni bato mpe bamoni bino mpe bomoni na makambo ya roke tosikoyo na biso mabo mama sokola sokola nani abengaki bino nde boza koampute mwana na bino Si on comprend bien, tel le père, tel le fils. mareni yabuisuke mareni batutosaki wate poli ya mwana mwasi ya boyo bayawa minene kasi bafili bayekala toyena susi ya roke susi ya roke faka mikangasinga na kingo soki nazalaki na sieni te roke asali bien mpona bomona yango bozango ndenge bokoso J'ai tellement faim que la rose et la tête. Benga ngai ya kobenga. Dis-moi, pour ça il va te voir na wala pour la français. nasalaki tata oyo ende likambo oyo ende epasi na akanisaki eyipete Classe de la classe de la bayekusaki biso baze ti C'était je tu yi elle non elle yo zotia je t'aime oh dis au mimoni na mbanda kato wana je t'aime je oloba eloko oyo eyi likambo nyonso balobaka yango na tala na mwana moke oyo okonyokolanga je ok c'est pas le moment c'est pas le moment de faire la révision de matière ngai moto na nani kuna nzela ngai moto kota mabo omoni nango bozo wa bien ozajite bwendeni miko mama omoni kozala esengo te mama nini bozo ça va maintenant ça va nananga bien mama oni a wa bien omazala esengo moninga komona omona nao te polivoli malili boye oye na docteur naye nanganga moko te esi nabimanga kala naapa marraine sarah oza pa Sarah naapa masaka marraine naye soki kutu na ye atindeli yo mbote ayebi ke oye awa mama mama komi kitoko biloko nyonso elongwe bono félicitation mama komi bien mama zala ta gentil ko mama nini ongo fandi boye bono wana problème mama nini ongo sekata ndambo mama nga naye na chance na okutani bonguli anga pena okanzala mama tina apesi yapena mama te mama komi kitoko tamboli pana ko bana na balome ya bato nde nakoma olia mosilanga sali te bodoboli misala wana nino bien ouais attends je m'excuse
basoni yako bakalanga vraiment. Quando tu li aqui? Quando eu boto uma beira. Usa a gente depois pôr ali. Non. Maman. Ça va. C'est quando tu li aqui? Quando tu li comme ça tu vas là. Non, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Maman. Nini? Acha que tu li aqui? Maman. C'est un peu tout lié. Il ne nous a pas bougé. Non, mais- Bon, Bon, Liana, hein, pour Landa, il est... ça c'est servi tout lié. Je suis de la mort. Ok. Maman, il y a quoi? Elle a pas de la nous allons la problème. C'est la ligne. Ça, mon gars, ça m'a fait. Bon appétit, hein. na oyo esika esali ngai pasi mingi motema mama mama nazali mamona yo oyo nasalaki yo na pasi nyonso oyo omoni mpona ngai mama mosusu azalaka te bamama bazalaka mibale te mama bamama bazalaka mibale te mama mama azalaka kaka moko mama na oyo nasali yo mama nayebi ya pasi mama ngai mama papa moke papa bokilo biloko ekosaki ngai na yo te papa nga nazali mosu na yo te mama lokolo okoti awa mama tikala na ndako na yo kotonga lisusu te mobali na yo nde ye yo c'est trop tard mama tombanda mama wa ngai lelo komimbanda na ngai papa yanga hein bokilo ngana yana zwa yeto zonga boka yo
tikala na mwasi na yo akopia makambo eza te. Écoutez, s'il vous plaît. Mokilo mabe eza te makambo nyonso ezalaka na famille fo koyokana oyoki. Nini Mokilo? Disque d'or. Nini koma? Disque d'or. Disque d'or. Mokilo. Eyenga. Mama, disque d'or. Mokilo. Eyenga. Disque d'or. Mama. Mokilo, Mama yokangai mama. Disque. Papa ni ngozonga mboka. Ola benini. Mama Mokilo. Mama tombanda somotro bandeko na kati ya lisolo na biso bomoni bakomportema ya bato oyo badefile na kati ya scenario na biso ndenge batambolaki kasi biso tofingi moto te topekisi mpe moto te ati ya kobokola mama ne na kati na ndako kasi eloko moko ya monene biso tomoni wana mpona kopesa litere irresponsabilité ya bamenagere mosusu vis-à-vis ya mibali na bango solo bandeko bamenagere mingi bazali kobosa na responsabilité na bango vis-à-vis ya mibali na bango na kati ya ndako bakosala mibali na bango violence mpo baza na misala ebele batika mibali na bango na bana misala na baleki na bango babengisaki awa na Kinshasa bakende kosalisa bango batika mibali kaka ndenge wana mobali asedebrouye ye moko aluka bilia ye moko kasi baposa na ye nani akosatisfaire yango semeki mwana mosala to bana na ye nzoka mwasi nde osengeli kosatisfaire babesoin ya mobali na yo nyonso jusqu'à na petit détail bamoindre détail yo nde mwasi kosatisfaire ye kokajole ye po aza bebe no ya liboso kasi ozotika mobali kaka ndenge wana kasi yo moko oyebi liloba nzambe elobi na biso soyez sobre éveillé car votre adversaire le diable rôde ntango aza korode akoinjecte bapense négatif na intelligence ya mobali na yo mobali no abanda koluka solution ekowuta wapi solution wana ntango mosusu akei na mama na yo te oyo bengaki na kisasa eke na mwana oyo ya bota ntango mosusu na mwana te ake na semeki nyonso wana ekoleka ekotisi pito pale na kati ya libala yango wana bino bamama biso bamama tokamata responsabilité oyo nzambe apesa biso vis-à-vis ya mokili mpo tosalisa mibali na biso wana nde ekozala modele na biso ya kitoko oyo bana na biso bakolanda bango mpe ntango bakokola mikolo bakopunga te nalingi mingi bandeko batali no bato tosepelaka na groupe na biso Kilimanjaro boti wana kolanda lisolo na biso ya kitoko oyo etangami nkombo Mama Tombanda. Mama Tombanda botali yango boapprécie baacteur na bino baactrice na bino bosepeli na histoire na bino mais eloko moko tolingaki topesela bino kaka ezali leson oyo biso tolingaki topesa bino na kati ya lisolo na biso wana omoni biso mosala na biso ezali kaka te ya kosekisa bino mosala na biso ezali kaka te ya kobwa kaka bato mabanga ou bien nini non mosala na biso en tant que baartiste ezali ya koteya na nzela ya lisolo ezali ya kokebisa mbeba moko parce que un artiste azali mpe oyo abengaka na lopoto lokola un visionnaire c'est-à-dire amonaka mwa mbeba oyo ekoki koya lobi yango soki amoni mbeba wana
atia yango lelo na ndenge ya lisano mpona ekebisa bayimboka yango biso tosali lisolo oyo mpona ekebisa bino. Évidemment ezali mpe lisusu une histoire vraie, mais tosali yango mpona kokebisa bino parce que soki genre ya bacomportement wana eza kosala mbala ebele, en tout cas mabota na biso ekozala na insécurité. Or famille nde ezali cellule de base ya société. Soki famille soki mabota ekomi na déséquilibre parce que maman akomi kosala mosala, en tout cas c'est vraiment un danger mpona mabota na biso. Ezali mabete mwasi akoki kosala, mais maman soki ozwi mosala il faut koyeba que foyer na yo nde mosala wana ekozala na importance, mosala wana ekozala na sens soki mosala wana ezali au profit ya foyer na yo, soki mosala wana eza kopesa eza koprocurer bonheur na foyer na yo. Mais soki mosala ekomi handicap, en tout cas ekozala malamu te. Yango wana topekisi mpe bamama basala te kutu ezali nde bien soki mama azosala papa mpe azosala na suka sanza bosangisi mwa bambongo na bino baéconomie. En tout cas famille ekozala bien. Si faut botina mbongo na Afrique mpona bato baza na poto ekozala mwa bien, mobali asangisi mwasi asangisi. Si faut botina mbongo na village baoyo baza neti na Kisasa awa ekozala bien. Donc ekozala mwa équilibre moko boye toboyi te. Donc ezali bien bamama il faut basala na cadre ya émancipation. Mende keba faut boyeba faut orienter mosala yango. Na tango omoni ke obandi mosala il faut odoser pongi ekoma doser po oyebi ke non soki okei ozongi il faut olambela papa osukolela papa bilamba osukolela papa basani wana nde mabota na biso ekozala na harmonie. Mosala na biso ezali nde yango wana. Mosala na biso ezali te kaka bosekaka kaka boseki et puis à la fin vous ne tirez pas de leçon, en tout cas ozala malamu te. Nde yango wana tina ya lisolo oyo tosalelaki bino moninga ndeko pardon moninga ndeko bosepelaka nango mingi yango na tikala na ngai na moto mama tombanda. Donc confiance ezonga nango na mabota bamama bazaka bamama na biso bapapa bokoma bandeko na biso abasi bokoma na méfiance ya bamama te bino nde bobongisa mpona libota toza baafricain biso tozalaka bandeko bazalaka na ndako mpo famille ezala bien. Merci mingi bolemba biso te biso mpe tokolemba bino te. De temps en temps, ce que vous avez moi remarqué, moi lisolo ya bien, botindi, bomonti non côté wana ezaki moi boye to bongisa. Notre métier, c'est votre distraction. Merci beaucoup. Aux autres na leçon morale pour na pièce auto sala ya mama tombanda. Bon, pour nga mingi lokola mama nzita utia wa bodopa utia na moni balobeli mingi kaka pona biso ba jeune fille. Oh, tozaka tia mabala tozokoka kuasime ba responsabilité na so ya mabala te ezotinda ke mibana so ba déconner. Mais nga pe na kozonga mingi epa ya mama wana. Mama yo fande pa mwana na yo. Oza mama moboti. Pider nanu wana ezate ke o wana aza mama aza mobali ya mwana na yo yo komisa ye mobali na yo eza soni. Na ko sepela mingi bino ba mama na biso. O bo fandi kati ya bandako na biso. Bino bozana expérience ya mabala bozana expérience ya makambo soki omoni ke mwana na wa mwasi azodekone to azosala oyo elungami oyo esengeli te pesa mwana o conseiller mpe mobali ya mwana na yo afandisa mwasi na ye basolola calmement basala planning ya famille ya foyer na bango balobana bon mingi surtout conseil na mwana na ye ya mwasi. Soki amoni ke alingi mwana na ye ya bokilo na ye mingi mobala mwana na ye alingi bokilo na ye mingi na mawa bon mama amoni ke mwana na ye peut-être alingi na ye mobali te to asepene ya libala te akozula ye solution mosusu to ye mosusu ye moko abanda kopropose ke aluka mwasi mosusu abala na ye mais na accord ya mwasi na ye. Bon olingi oyeba mpo na leçon morale mais est-ce que omoni te ke na nyonso wana mama wana bimi ridicule pe mobali ya mwana na ye babimi ridicule basali nini omoni ke basali na bango eloko bon mpo na ngai namoni vraimen leso mpenza otongaki tolobela wana eza mingi na basi oyo basalaka baza koasime baresponsabilité na bango te na bamama oyo baza bamère légère bazofingisa mboka na biso toya baafricaine
précisément bacongolais toza na bacoutume na biso quel que soit milieu tofandi quel que soit leo toza na poto tokoki kolinga te tokopie bato ya milieu wana to tokopie mpo eza culture na bango biso mpe toza na culture na biso mpo mokolo nini bango mpe bakokopie biso ngai namona yango eza complexe bango bakokopie culture na biso mokolo nini epota biso culture na biso soki otala ata na bible ezali mpo na ngai namoni mingimingi leson ezali na bamama wana bana bamare légère mpe bandeko basi oyo baza kotika mabala na bango mpo na misala mosusu mpo na ngai namoni oyo nazalaki nango yango wana bandeko babolingo bouti kolanda dramatique na biso mama Tombanda nakanisa bosepeli nango mingi pamba te nayebi ete bokosepela ndenge Kilimanjaro ameseni kosepelisa bino. Il est question maintenant de tirer des leçons morales après télédramatique au bouti kolanda. Pour nangai nakozala na 3 points. Ya liboso et pas ya bandeko basi. Yo jeune fille babali yo mobali na yo accepter au sala. Mais ce que vous allez ko sala ko bosana te ba devoir pe ba obligation na yo na kati ya foyer na yo. C'est très important. Parce que oza ko sala au kamata ba devoir na yo ba obligation na foyer au tiango pembeni sous prétexte que mon sala ozo sala eza ko empêcher yo au sala o esengeli au sala na kati ya ndako. Ezali malamu te. Ba conséquence nango ezalaka. Mingi to monaka ba divorce ça les maka mais oh ya biso bomoni suka nango et pas wapi et même maki moninga bisque d'or. Ya mi balé biso bande kwa mibali. Pour accepter que moi si na yo asala. C'est bien bon parce que mon ya goya nango na oya yo ce que bosangisi et ko permettre bino bo résoudre ba problème mo bozali nango. Mais à partir du moment où on permet moi sinon ça là, il faut pas comprendre ce qui mon sala na ye eza ko lembisa ye mais ka ko comprendre ye évidemment et qu'il dans l'accepter mais yo mon ba il peut me ka ko comprendre ye mais ce qui au boy ko comprendre ye par conséquence nango vous avez vu moninga na biso rock asukaki wapi na moi sina ye et enfin bandeko ezala ba cousin cousine mama tonani oye et pas ya mwana na yo ya semeki na yo ya bokilo na yo oye kovanda sima na ye mais ceux qui omoni mbeba ezali ndenge bandeko bauti koloba meka kovandisa bango yo ezali na expérience na kati ya foyer na kati ya libala meka kovandisa bango opesa bango ba conseil opesa bango ba toli oye ko permettre bango te ete harmonie ezonga na kati ya foyer na bango mais ceux qui yo yepe au lieu au conseiller bango au koti na danse wana bomoni ba conséquence na mama Tombanda oyo et pas etosuki wapi bango misato bakufi. Voyez, ezali une très grande leçon pour na biso oyo to bali to na kati ya libota na biso to permettre moi ça là to yambi cousin to cousine to yambi belle-sœur to yambi beau-frère to yambi bokilo to vandisi na kati ya ndako to yeba kovanda malamu na kati ya foyer. Voilà leçon nazalaki nango na ko tirer pour na pièce oyo bouti kolanda mama Tombanda. Merci beaucoup. Na pesi merci mingi na bino balandi na biso na sepeli mingi na ndenge bolandaka biso mais esengo ekozala mingi soki ntango boza kolanda biso bozwaka leson na oyo toteyaka bino ntango tolekaka eza kaka te mpo na kosekisa bino mais eza mutu nyonso ase retrouve na problème wana ayeba na kozwa part na ye naza koloba mingi mpo na lisolo na biso ya mama Tombanda mpo na bana basi oyo bazali konéglige mabala na bango eza kitoko te mpo na mwana mwasi oyo ofandi na libala na yo onéglige mobali na yo mpo ozwi mosala mpo yo komi kosala ye alati pantalon yo alati pantalon obebisa mosala ya libala na yo mpo na mosala eza bongo te mwasi ata aza na mbongo ata aza na mosala soki osalaka na ata oza ministre mama ata oza soki na bomengo ndenge nini mobali aza seka mobali omata okita mobali aza kase mobali mwasi ata oza na mbongo nao mais soki oza na mobali te eza pasi ezalaka pasi lelo tokoseplanaki jeunesse mpo tunekeki jeunesse bosafia na bia mobali azali so aboyinga mosusu azali eza na moma moko boye biso basi tokoma kozoluka tokoma ta 10e bureau ovanda na ndako ya libala
bacamarade bacamarade te soki ya yo vie eza mabe camarade tika moninga na vi na ye yo mesala na ona loyenge na kwenda vutuka badivorce pamba tika moninga soki azwi na ye libala vanda na ye bien yo mpe mwasi oza na libala il faut oluka bacamarade nini oyo okoki kozala na bango camarade nyonso akolinga yo te camarade mosusu akoyaka koenvie couple na yo akolinga kaka adétruire na basongisongi na ye mama bokilo mama bokilo ezalaka te mbongo ekendaka nango famille epamba te oyo yao mbongo ifo ekende kaka na famille wana ezalaka te mbongo ezali libala ezali ya mwasi ya mwana na yo eya soni bamona mama akende kokota na libala na kokamwa mingi na kamwe natiki kaka boyoki kaka ebele ya koloba ezali Letis Madilou, fils à papa, Casamonde. Il s'est élevé à travers les mondes, les noms des dictateurs, les noms des rois, les noms des empereurs, très célébrés, les noms des généraux, des maréchals, les noms des philosophes, des hommes de science, mais le monde est toujours... Ils appellent cette maison la maison africain. Eux amis balais, bon, elle soit pris. D'abord, la raison qui les pousse de venir vraiment faire les ça ici, seulement les gens qui sont dedans pour voir de ma famille sont très accueillants. D'accord. They are very good people. Des hommes de science, mais le monde est toujours dans les chaos. Parce que Moussa les salles vraiment na ndenge sengeli accueil ça toujours chaleureux bato nyonso basalaka awa bayemba bato nyonso bien bapesa bato mbote batuni eloko olingi soit na nini kuna biloko olia ou bien na salon awa en tout cas vraiment accueil ça chaleureux bakiti kuti ezali wana bayemba bato bafani wana toutes les semaines il faut nouveauté na bakassette ezala et puis biloko akolia cuisine en Afrique Cameroun République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire. Mais tous les sengomi pour bateau bateau dans les pelés. Et puis tous on l'appelle chômage et là bateau bagosani. Tous on la chômage na Hollande. Pour réussir dans les affaires, il faut du sérieux, de l'ordre, de l'organisation et surtout savoir satisfaire ses clients. Oui. C'est les servir dans l'amour et dans l'amitié. tobosana te toza na kati ya de amisite ya business oyo ezali shop moko atoke na oyo apsukasuka efo yawo babiloko na bapre ya bien makambo nyonso ezala koto. C'est bien dit, des Amicitia Business, c'est un complexe commercial où il y a tout. Food store, c'est des video stores, transfert courrier et fonds. Bon, on a la maison de Amicitia Business, maison de distribution et production. Naye awa pona ko joba cassette oyo ya sali azo abimisi sikoyo ponga pena sa distribution na part na maboko na ngai etuna na nguya nyonso nakoteka ekokende liboso nyonso nakosala ekokende liboso ata nasali examen ekokende liboso ata nasali magasin okokende liboso ata nateki malala otala ntina ngai nzambe na
mokonzi na bino akongwanaka nyau oyo ya biso le lion de la tribu de Juda. Oh papa makolo na ngai apesanga bobonyata ekopesamela ngai. Pour réussir dans les affaires, il faut du sérieux, de l'ordre, de l'organisation et surtout savoir satisfaire ses clients. Oui, c'est les servir dans l'amour et dans l'amitié. tobosana te toza na kati ya de amisite ya business oyo ezali shop moko atoke na o absura silo to yako babiloko na baprea bien makambo nyonso ezala koto. C'est bien dit, des Amicitia Business, c'est un complexe commercial où il y a tout. Food store, stylisé video stores, transfert courrier et fonds. Bon, naye na maison de Amicitia Business, maison de distribution et production. Naye awa pona ko ba cassette oyo ya sali azo abimisi sikoyo ponga pena sa distribution na part na Merci pour ceci faut vivement les affaires parce que là il faut l'expression là il doit banda quand la chaque fois quand vraiment aujourd'hui ceci faut au salon en manière de vie de faire essayer en tout cas c'est mais ça là on va continuer toujours problème est ça les choses ça puis ça comme ça avec la puis ça la même base les bases les ça va que les musiques ata kuti kuru soki mantere yango kuru mantere yango vena donc
obanda banda 8h ti sikoyo twana montre no tala l'air nto combien ici n'explique yo mona ngabe na mbendre na yo bena muta malade azala bo yo to piquer crise bena oza boy yo boy et puis babilambo zolata oyo yo on dirait danseuse soki ya kofi soki ya wera soki ya jibe soki ya wazeko elekelanga et puis ozwi na plan na ngai ozwi bonne na ngai ozwi yango yo bon sikoyo yo lingomi koma olingomi mwana nani na ndako oyo et puis yo mwana moke mwana 15 ans tala soki 4 bon sikoyo ye mare na bino do mare na bapesa otambola babiju bon otambola babiju bo na banzoto na bilambe kanga yo nzoto ondiri osala exposition evante ya nzoto na yo yo telemana yo yo sala stage akitula toni nango ma 8 heures zongo zongo 18 heures malasuka na discipline tango ngala za pera leki na na ko corriger toujours on sala stage akitula toni yo ozo chana na ozo yo yaka ko tuma ya tete bongo ateta ka ega jour mena ko ba ele noa yo ndima ngai oh ni nango boyeko yo mwana ngo finalement ata mwana biso te donc nga napesa ye correction napesa te correction ni yo omoni kimboka correction ni yo kopesa mwana yo oza ndenge nini na kimboka na yo uta oyebiteke ngai pere aleki fo napesa ye bacorrection voyu moko apamba bato age na yo babana babota bana bana yo mbula mona soli mabanza yo merci nga voyu yo mboka tiere donc ki villageois omoni inconvénient kobala basi ya mboka donc oyebi teke mwana ifosungakali moka tie na ngai na yo ndenge oza wana différence eza ngana na bala na ndako na ngai naboti mwana na ngai wapi ya yo kiyakelo na balabala na mwana nga te oni edike yo moko te mwana nga nde okoya koedike teta mbala suka pambalaobeta ngai oyiko omanke nga ese oyebaka ndenge ozala soki grand frère akufi na maladi ya bien ngam na oremplace ye osila soni batangi mibali na mokili mpe baye kobakisa oyomimonaka mobali naza na tai ya kontine bokobima na ndako oyo nayebisi yo soki mpo na visa okobima na ndako yo batanga di oyo ngala vrecho na confirme bato batai ya disque compact ya laser yo otaka na ngai yo yo continue ndenge na tala nakobala yo noir yo komona ndenge na osala oyo fandela bafufu ofandelaka na mwana nga te nayebisi yo ezala suka nabeta yango na kanai mpo na petit frère avie na ngai soko oyokelaka ye motema likunia mpo na babote na ye bote ya yo totala abotenga na abima modele oyo bobota mpe mosusu banda bokangama kaka wana ka ngana lukilaka ye yadiaka soko ayibaki kutu mosala na sala mokongwe marishani mkongwe naikuti nzambe
yango etelika nini nini yango boye nini esali yo Marijane mokongo yokana na yebisoliso nasali makambo kuna na zanga nazana mokongo pashi banda toya zana yebisa yo nanu banda toyaki kolakisa nga ata ville tata zanga te nga mwanda mabongo mwana tindelaki ngai wana ale nake na zanga nake kotamba natala mpona koma na zanga boye mpona somba ta mwa mbisi ya kokauka mama natuni talo mama talo boni bandubi na ngai mama akamata mbisi okakula nazwi mbisi kaka boye nazwi nayebi na ngai ndenge batakolaka te nasali kaka tako bato babandi kosekanga basi wana bakatani koseka mofile nayoki soni kaka saka bati mbisi na bango natiki na bandi koya oza koyoka te nyonso wana kaka foti na yo olakisaki ngai te yango oza mpenza kolala kobela bo Marijane uyuka mokolo mosusu nga na kofi likambo nini mpenza yo tikali Marijane uyuka mokolo mosusu nga na kofi likambo nini oza kobela yebisa ngai tikali mama mokongo na ngai mokongo nini oza mofikisi yawa tito tika nani koloba yango mokongo yango pasi kaka pasi mosala oyo osalaka nga nayebaka te eza kobelisa yo mokongo mosala nini osala nazalaki na nini na gari ya train ya matete ministre ya transport ntango amoni ngai alobi lelo yo moto komema bawagon apesi nga si wagon nga moto moko mama finanga na mokongo nafina ndenge nini finanga yawa likambo nini oyo vraimen nafina zina nano natala nano biloko oyo ye nango wana mobali aza kokoba yo aza kotala manejane mobali aza kokoba yo aza kotala mama mokongo biloko nini oyo tito nalobi tito oyo nini donc malade oza kobelela kaka thomson kola thomson mibale na pite kutokona kafufu kapopwa fufu nde oza kobelela mokongo antuka yo mpenza okuyebisanga malade ya mokongo eza kokuta wapi naza komona krede te likambo nini muntu abelaka molaka ngai mokongo pamba te oyebisa ngai naza komona krede te mokongo pokwa nyonso kaka mokongo nakutu nyonso kaka mokongo biloko nini ngai nakodia wana biloko baniko baza kodia ngomi bongo siko ngai kaka na manini so boutique oyo te na boutique oyo oyo ekoka ekokanga ebinda eza ya bana age na yo me yo sokoma monene mingi c'est ma fille ekoka ete eza prodige eza basous le soleil sikoyo noluka oyo basoso wana oyo baobinda basinga boye basous le soleil wana oyo baobinda basinga bizarre ezoka bakanza kwa mama wana tozosala déjà commande nango ekoyakala te visa mama julien etinda ngozi aotinda yo oyebi kati biso na rivage tozala dekwa te neti pardon oza original penza eza neti komona tonton bien konga so etindelenga nayebi eza original mais ekoka so tai na yo te ekokanga te oyo kopanza yango yo amonene te nazoyebi so koliaka te oyo eza ya age na yo te non c'est ma fille ah bon elle a 15 ans ndima te yango balesa oyo bapoulet roti kaka yango oyeyaka monene ah bon osepeli nango mpona mpe ya uniforme mo bachemise ekoma salite yango c'est combien papa c'est 15 dollars mpana biso baprix esa débattre donc 15 je peux donner 10 bopesa 13 ah je 10 kapa au moins 10 soki la biloko a mingi soki a 10 visa c'est tout hein nakute nanga mosusu ya boutique basous le soleil
c'est bien, non? Papa, ok. Mais que veux-tu? Non, il y a un mot sur la Mais ça, c'est quoi? Hein? Tu ne sais pas porter ça aussi. Eh, bien bizarre. Olingi Nico? Moi, j'ai déjà Oh, ça qui met à 4 000 tu fais ça? Mais ça, sous les soleils, au là, mais finalement, c'est quoi? Hein? Au là, tu n'en mets pas. Oui, ça au moins. C'est ma fille. Alors, pour là, tu n'as pas eu Badoni. Oh non, non. Si tu veux un pantalon, ça tu n'as qu'à prendre. Ou bien une belle robe. Bon, toi, arrivage, transparente. Sous les soleils, bien. Il est sous les soleils, changer au moins. Visa. Mais ça traîne, non? Bah, oyo, misusu oyo. Oyo, azolula lulo. Aza papa leki na ye va bakasaka. Je vais écrire. A rotine, bah, biloko nyo surtout wana non? Quoi, ils ensemble? Non, ça au moins. Pas ça. On a ligne à moi. Mais oh, yo visa pour la télé, maman n'a pas cette la table qui maman, Rolando, on a la ligne. Maman, emballe-moi ça. C'est combien? 50? Ah, ça va. Quoi? Hein? Nini sous? On s'en va qui va me sous on s'en bien ensemble, maman. C'est pas fini. Hein? Donc on a ça papa donc qui dans la boutique où on m'a toqué non? abwekali lingeveka ntindua avandi awo nazokanisa bato maladi oyo nga natika vraimen nayebi te soko bazovivre comment ebele makambo ezoleka na mboka oza koteka bamabele kofunda bato na tribunal nyonso wana okanisa ezali bomo ya moto tala yebisi yo nga nateka mabele oyo nga nateka ezalaki mabele na ngai bayebisaka yoki mabele ezalaka ya motu moko to eza mabele ya libota yango sikoyo naye kocomprendre meme bana kasi nanga mpo batindi benga mwa quelque chose bino bozofre pamba te ngai na mboka nazoteka bamabele nazoteka tout ça etalinga te etalinga te satatono yo mwana moke mobimba obandi koraisonne lokola mpaka ngai yana yo nazali abandanga na boti bana komi mpe mpaka oyokanga na makambo mabele wana te makambo mabele wana ezokufela bato mabele ya ngai moko mabele ngai moko c'est ma propre terre oyo ngai je vavandi c'est quelqu'un qui dit sango bamemeli yo nde yango wana me nayebi bato bazoyebiso basango ça va nga mokona kozonga village bango nyonso tunga fona kandi maulembu tombi tomba bako uvonda bika bana bama wilu unatomba bako kubonga kubana bama ubavonda mudambu dintoto wilu ngalendokiko bofre bofre ngala kansenge so bema kazalaki na ndako nga nazosola na grande sere awa makambo ya mabele makambo mabele oyo nga nateka ke bino boyoka ke sango ezalaki mabele na ngai moko
Ça me gana quand on a été comme à Belle ou ya famille ou to ya bateau village. C'est devenu quoi? Mais basango yake waboye. Yo beau frère oza ko sala mobulu na mboka moete. Makambo lokuta. Okay? Nga soko nazo vivre na mboka pamba te banzeto yongana zo sali sabatu. Yango bazo ya kotiki. Mobulu wa nini? Mabelo yongana teka kina zo yabisa bino yanga. Ma propre terre, moi-même je vendis ça. Ça quoi? Mabele on eza yo moko. Banda utere mabele wana utikindila nga nini ngai na bana awo. Mabele oyo ngana teki yo zolo bana tindilo. Bon frère, na yo ki. Dikamo mabele wana to tala. Na bana na ngati. Na bana na ngati na. Oh chérie. Yo mutombo tande fier. Nasa fierté ndenge. Mais dikamo mususu za konginda wa boye. Eza dikamo eba kiso bino bosalaka. Okamata mutu okopesa ye kisi dose ezalite kaka ndengo wana opesi akende komela babidana. Ayaki na conférence na bango ya baguérisseur. Oui. Dose biso to pesa ka il n'y a pas de dose. C'est la dose usage unique. Oh, osoyoka. Maladie na nzoto wa mutu esenga ka dose te mesenga ka la renforcement de la traitement. Bakisi onga na pesa. Na zero seksanga bope. Mundela sala ka kisi soki basali serene, hein? Ezali bakopesa 2 ml, 5 ml, mais bino bopesa ka olobi. Yo yabitina mundela tiaka 5 10 pokenda ko kocha kambongo. Beso to pesa dose usage unique. Mbala moko na pesi yo 4 bédo 5 bédo abo malade yo. Mais ce qui peut les mingi ma bé bon frère. Ça ne pas tu ouais, ça pas tu ouais. Et bon matin. Bino boyebi nga visa pas moi mikolo benga nga moi pope mikolo parfait de femme kanga bino mo kambo pesinga ngo ezala ngati et aussi de pas bino pesinga ngo na sigi bino merci nde bolinga biso nde bolinga groupe na biso merci na ba conseil o bobenga ka chaque fois bo conseil biso mais ma bese pas na bino mo yina biso ata ba role boyina kate bana mai boyina biso poani boyina te fonde zana so na sali role mo boyo ya ndumba na ndumba ti na opesa conseil ba fi o basala musala na batika so pe na sali ke no role mo ya malamu na zanga mo ya malamu wana te nde bo semisa ki mo ya malamu zanga be bongo te na zaka 4 mo ya malamu na mo ya mabela zana ka 4 po mokinde ezamta za parfait bien parfait azate dans le biboye côté taille botaka mikolo de babi mosi nzoto karabon mikolo aussi na vimbi taille 40 nalingami ba stretch quoi biloko oyo ebenda na kanga po esala taille quoi po bosepela air mo boye kuna bakote kuna bamiliti oyo régime katoni oyo yebi malgré ti oyaki awa tokutani te oye tobengai ti tokutani te oyo yebi air mo fo benga baconseil régime katoni oyo yebi mais côté babodi ndenge so babodi mo ya propre quoi mingo faut to changer style olata moi comme les garçons chemise moi bibali likolo lati moi comme les garçons pantalon mo ba bien ti so ebenda na wana mère ka yum to mesa otinda mère aliti mambo te yo yebi mo ba surprise osalaka mère kabish merci na geste mo sa ki mikolo na zoki yango na sepe ki ya trop parce qu'on a bien bilamba mabe oyo tindaki Irène Masiandoki moi c'est Jean bosa pe batu belé babi mikolo Italie pamba ya Jean biloko Italie wana oh wana uti kopesa ka mo sino mo pété nga belle sœur na yo visa pas moi mo faut tinda wete mama na jibeli yo ebi mais mikolo téléphone ele la te le lisa répéter na mukonda bazombo papa na biso mukonda bazombo il faut le lisa pe téléphone air mode de Rossi José toyebi ke bori ete tu mabanga ekata mabon ka bino moko wana o mabanga na pièce eleki ce que to changer comme système ya tige kabibi Isabelle na Suisse mabanga na bino yango wana ya 8000 km bozwa ete pa nga petite sœur na bino GG Loya yo pe yango wana zwa ya yo
King Makiadi yayo pe yango wana zwa yayo nayebi ke no King Makiadi histoire oyo oyebi ke no elekelaki yo pe mais esala motema mabe te esala motema mabe te kua conseiller ka femme na yo bozonga na kaka nayebi ke yo kweyaki na mare te mais yo kweyaki no na mare te mais zongisaka momino na palin bosaka réconciliation bozonga kaka eza un temps ono ya chomba grand frère propre nayebi ko mikolo za osilika mais kosilika te eza mokili eza nango kaka bongo kosilika te libangano yango wana mamba shako wana aza grand frère propre bébé ilunga grand frère propre Gilles Vakatanga grand frère propre boyebi bolesa pe téléphone air moko dudu cheke mokoto kimolo yo oza mpenza ofanda mpenza ofandisa makambo nyonso toza eza nango nde yo na mimiti oyo nani te eza nango yo dudu cheke kimolo mokoto sita musampai pacho panda ba grand frère propre même kono oyoka te baportail efongama te bilo bomesana kofonga baportail pamba pa bomesana kofonga baportail obiki miko bofonga baportail te fo bofonga baportail te sita musampai pacho panda ba grand frère propre pacho panda oya tokutana te mystique Hermen Kaba papa kuma okabola bana Hermen Kaba oyeli bato babilema babengo opienga te ngana ozela oyo yanga bapignateri oyo otindelaka rock olinga otindelanga te olinga otindelaka ye oyo na bilema mabetala ebele opesika bato oponi nga ozobwakisa eselo te mais oyebi nga aza mwana suka anga nakanga mamu nyonso. Bonjour, c'est Rock Bokabela, le romantique Nomo Boyebi. En tout cas, Nazo Pesabino a merci à trop. Donc c'est Rock Bokabela de mon vrai nom, Bordeaux pour les intimes, nom de scène. Nabotem Nakini Kaka, taille Nangaza Boy, taille à disque compact, Nento Lobara toujours. Donc j'ai amené été bon, donc Nacho à 42, 1 mètre 60 quelques, nous et bigaga. Nalière nanga bloc compliqué nalière légumes verts nambisi kaka na pembeni pour salama boga. Alors en tout cas nakobanda nanu ko remercier Nzambe wa pesi so souffle à vie pour tout ça la bino musala kitoko simanaye nakopesa merci mingi na maison oyo sala biso na bino tokuta na tout moment maison OGP oyo simbami bongo de main de maître na Yemei Placide Boke elongo na Hermen Production le but toza ba mapasa tokukana bataille. En tout cas merci beaucoup pour na musala o bozo salisa biso ya kitoko biso pe tozo sepela ba fanatique na so bazo sepela mais nazana mo kanda moko en tout cas nazo loba po mutu oyo ayoka soni frère Mike tozu ba sango na yo biso tozo nyokama to sala boulot po bible lobi na mutoki na yo nde okolia biso siko tozo toka yo zo toka na yo te pour ba cassette na biso opirataka yango nazo ba bopo na komisa yo te nazo ba po oyo ka soni otika yango ba cassette na biso toteka ngona nkukute kende so za soki na Londres rôle ka tamso ata de amisitia azawana okoya kaka na Paris omoni Placide yemoko ozu ba cassette na voix normale que opirataka biso cassette eza soki na prix ni yo ke ngusala on divisé par 4 pour mona no pasité osala na qualité bien ozo ka pe sonité oza frère o sambela soki na combat spirituel tika eloko wana eza bien te po ata Nzambe osambelaka akopinir yo akomodire yo. Merci beaucoup. Bolimisanga momuke wana ezalaki kaka po totya mwa ordre na nini yango. Alors na ozongela po mabanga pe belé na ba pièce ebebisaka musala bino mo bwando ebisa biso to sepela na bino po bozo bwaka te yango bamsupe ono to sepela tende bo bwaka biso te oko bwaka wana elmo ebebisaka bulo yango to sala système ya dédicace na suka yango nde na minuto asimbi lisangu pona kosala bino mwa dédicace pe sala mwa bogarte bino nde boyebi bino bosala etozala biso pe tosala bino pe bozala. Alors na kobanda nanu boza ebele bolimisa bao bakoyoka te eza te so natangi te nalingaka bino te non bino tu boza awa na kati ya motema donc parcelle na bino bine katana na kati ya motema bozali na banana la Pierrette qui vit là yo yebi ba jour nazo ebate ba répondre les gitro frère moko bengaka ça là moi bien Tété Ngondi de tout mon cœur
de tout mon âme yo yebi na kati ya Ottawa ilongo na Nancy Kasongo donc dédicace ya trop bambote ya trop sans oublier na Canada toujours Daniela Mukoko bajour pe bafone ezolela te donc tokati na États-Unis père spirituel ye moko bonbon fifi bonbon papa ngo yo yebi bendele toujours donc médaille ekoya te elongo na mama ngo na bana ba Priscilla ba tendresse ba de Paul bambo théâtre biso toza toko bara boulot alors tokati siko côté à les États-Unis toujours toza na Nanou Nanou na Washington mais ndenge nini phone ezolela susu te agence Mangaribi tozokende te elakisi nini na mutema boza kaka tokati sikoyo na Europe epai wapi tokopesa vraiment longonia mingi na bino oyo bozo soutenir biso neti bajubeli mokonzi ya bazombo e bazosala ke non mapeka na biso ezala solo te mwa basolo mbwa kolata mwa bien ere mo mpe western pamba na mama Jubeline mama Wete mama na Jubelina bango baza na Hollande bon tobosani te Kirino mutu na ngai yo yebi Kirino na kati ya Bruxelles donc bambote ya trop basalami ya trop na Ziko bambote ya trop na bosani te demowe na kati ya Londres do basalami na ngai ya trop po bino nde bozosala vraiment ke non tozwaka mpe mo courage ya kosala boulot kitoko po bino boza koapprécie yango na compte ya chef na nga na compte ya nkunzi na nga wana ezalaki na compte ya papa na ngai Eriko siko na compte ya chef na nga Hermen Kaba bataille ndenge moko donc na kosalue Chatri Bangu Jules Maswa grand frère propre Takiba forme meto la tati hier mon biso na to sali impact mais ba kota suka to la tati alors ba faru mango poto monango yo yebi Taki ba forme na lobby donc Victor Aristote tote ba mbota trop Willy Salumu na Yuyu de Bundes donc ba mbote ya trop et na mboka na bino pour esala moi bien alors to bosanité batunyoso bazara na biso de cœur de temps en temps pe sa biso ba encouragement ba félicitations net ba butabuna ba sebaro banga yo yebi donc sebaro na mère bon maison na bino sa net na bosa nango mais na dédicace ya tour asima bozwa yango pour esala bien po bino nde mbosala kino bo pesa biso courage po totinda bino biloko ya kitoko biloko oyo bazo pirater te biloko na qualité bien tosala na mutema moko Brice Mpangi balobi yo ozolata po pesa biso posa kolata mais po lakisa biso te biso tozangi yango alors yo pesala que biso pe tolata po topesa pe bato mosusu ku ya kolata lokola Brice Mpangi tomona bamasta ebele bazali batoni luwawu batoni luwawu héritier du trône donc il y a plaisir à trop ndenge nazo tinda bino bamboto yo na mère Dosha la reine hollandaise moi c'est papa mbate mère donc bambote na yango yo mama pigeon mama wangu mère na nga moko ndenge nini mère niko mtoto wako donc mère bambote ya trop na minute donc kuza na kati ya mutema na ngai yo ebi lisolo wana nde ndenge bamunde bamona wedo na lobango na pesa présentation complète rock bokabela bodo aza célibataire oyebi kaka mère oyebi lisolo wana yo mama nanga n'est-ce pas vrai donc Toto Kambala Lili Kimoto Ruth Lomana la petite sœur ya Loa Lomana oyebi mbote ya trop na mama pasteur do ba prière na bino onde osala ke toza makasi po musalo bo excusez biso en tout cas musalo to osala ngo po na bino yango wana il faut de temps en temps to faire moi remerciement pour ça la moi bien ba staff na nga ya Londres donc vous êtes tellement belé libota obolingaka ngai ba Didine ba mama Wiva mais lisolo wana katana na nzela na comprena te mama Wiva ba Tania petit na nga Tania yo yebi donc ba nono Mbenza plaisir à trop oza dédicace édition liboso dédicace ba komo na bango te de temps en temps bobenga tamso benga mala mongo ba komo pe bosani na bungi donc ça m'a bien tonton l'enjilois au pays parler na kama donc bakalate ba voisin yango yo donc to kanga makwa phone na ozela
mpona bawestern yo yebi kaka. En tout cas merci à trop. Boulot na biso eza kosepelisa bino, il faut kobengaka de temps en temps mpona kopesa biso baremarque. Nga numéro na nga boyebi 99 41 247, donc 99 41 247. Soki bobengi baremarque baencouragement mpona kobongisa mosala mpona aire moko mwa bawestern mwa ba 5 kilo salama bien. Merci beaucoup, c'était Rock Bokabela Bodo. Au revoir. Bonjour, bonsoir. Ngaya situ na banza boyebi nga na kombo ya mama Loketo. Napesi bino ba bisous bafana nga ko napesi bino ba bisous ebele. Bino ba bolinganga, en tout cas je vous embrasse en tout cas. Napesi bino ba bisous ba 1000 bisous. Mais pour commencer, na opesa na numéro na nga téléphone 89 35 697. Nazo répéter 89 35 697. En tout cas na lingi bino mingi. Na pesi mbote na mama na ngaza na Anvers Emily Kai. Mama yo mto sala na na mokili yo tala kara yo mto botinga na pesi yo bisou nanu. Na pesi Thierry Sindani mobali ya Nathalie Villa na Anvers. Ba bisou mingi muta simbote muta simba yo te. Na pesi Eric Mwanangele na banza moko talaka neto solo like na pesi yo su ba bisou. Na pesi Depa ba olemba yo les amis de Wechi. Na pesi en tout cas ba bisou mingi. Na keko pesa Charline Zeza na Londres. Na pesi ba bisou. Na pesi Adeline Menga. Ya grande sœur yo mozo yeba. Surprise na oya wana. En tout cas na pesi bino so mbote ba bisou ya trop. En tout cas na bosani ba ya na ngate Gigi Villa. Na Paris na pesi mbote JC Dikulu. JC Diboko. Yo mozo yeba kaka. Tala kaka Dikulu na Diboko. JC Diboko na pesi mbote mingi ba bisou ya trop. En tout cas bon, faut se porter malamu quoi. Na pesi susu na famille bien mbongo. Na Faye, na Brino en tout cas, na zo souhaiter bino ba condoléances na ngai. On a liwa maman, en tout cas tu assistais qui na matanga. En tout cas na pesi bino boza na Finlande, na pesi bino en tout cas ba condoléances na ngai le plus attristé en tout cas. Et puis na pesi bandeko na nga Pascal Diatezula, na pesi lisusu Papi Kenzo, na zo pesa mbote mingi. En tout cas la mwasi na yo nada, bino so ba bisou. Donc nyos na ki na ngo koloba kaka yango wana, boyo bayoki ngai te bo na pesi bango ba bisou te bayebi ngai. En tout cas bo zonga mabete, Irène Tumba, malgré mitif non mais na pesi bisou na Londres. En tout cas, bye et encore bisous encore. Au revoir. Mo de la bino ko, e bino so bande, e bande wala ngai. O bo se ba, e ko te kuna. Oyebi merci na bino bato bo mesana ko landa biso. Oyo bo sepela vraiment ko koma ba famille na biso na nzela ya Kilimanjaro. En tout cas nzama pambola bino. Na lingi ko remercier Awa na direct ya Kinshasa na RDC. Mboka avec 4 vice-présidents. Mboko ezana makambo ebele, mboko ya bio yebi kaka. Bon. Na France, na Paris, ma grande sœur propre, ma mère Ngwai. En tout cas nzama pambola yo na makambo neso malamu zo kanisa pona nga. Na Londres, Popol Tanfutu, na batu nyoso tu, mwasi na yo moko nana, madame Popol Tanfutu. Bana na biso wana nyoso tu na Londres, na bosani bino ti. Alors, na kanisa logo yo vient na ngayo tindeli nga, en tout cas merci, ebobo. Naza vraiment na yebite landanga na ba pièces za ko ya rokam. Na ba tona nyoso tu yebisaki nga kino basa na posa ba et ba dédicace bien. Problème te Kilimanjaro c'est la vie. Kilimanjaro assurance totale pour que nana. ezanga suza ona pesi nombote mingi bino tu so bolingo zwanga numéro nangeza 081 503 0659 na pesi mbote en tout cas mbote mingi na leki nanga anise sesa na Hollande yo vraiment oza leki vraiment na motema na pesi pe semaine na ngai Simbalo Junior papa na Vasti na mwasi na Marie Vangu na Bruxelles mbote
en tout cas tolingi bino mingi napesi mpe grand frère na mbote ema panzu na mwasi na ye Pascaline mama na Fanny mbote na Paris napesi mpe grand frère na na États-Unis Sami na mwasi na ye mbote na bana napesi mpe semaine nanga mosusu mayamba tso bala na Paris mbote mingi vraiment bolanda biso tolingi bino mingi bino mpe bolinga biso vraiment bosoutenir biso kaka mpo mosala esengaka vraiment soutien esengaka ifo forme ndenge kaka nayebisaka bino kaka na telefone mpo bino mpe bosepelaka donc napesi bino mbote mingi vraiment napesi bawine mbote de base basina hollandaise bajaki bino tu bana ya na nga napesi bino mbote vraiment na basi na bino na bana na bino napesi bino mbote tro napesi ma filo na mwane Karine mbote mingi napesi donc bino tu on a bosani vraiment tout cas bon me ko rappeler numéro za 081 503 0659 so bobenga en tout cas bokozwanga bino tu mbote na bino en tout cas na bana ga panchira ça tout le monde mbote Dieu vous bénisse. Alors en tout cas napesi bino no mbote bino nyonso balandi ya Kilimanjaro pe bato basepelaka na biso na mosala tozali kosala na kati ya groupe na biso kombo na ngai ezali Adolphe Lombala ya sene ezali Mpakalowi numéro na ngai telefone ezali 98 163 866 boîte email na ngai ezali Mpakalowi donc Mpakalowi comme alingala mpakalowy@hotmail.com. En tout cas et vous allez continuer à soutenir biso na bosani pete bato nyonso de près ou de loin o basoutenaka na kanisi bongo nanu na papa Hermen Kaba depuis na kanisi susu na papa Placide depuis na kanisi na bato nyonso balandaka biso papa Butabuna na bosani te napesi lisusu grand frère na ngai oyo ngai nalandi Chocho Yuma oyo azali na Belgique napesi mpe famille mobimba ya mama Béatrice donc na papa François Kayembe pasteur mbote mingi na bana nyonso ba Karine ba Denise na bebe na biso auti kobota masika en tout cas na pesi bino mbote makasi na pesi su mbote makasi na Gradi Kinsama na papa na ye moto na Nzambe papa Alex Kinsama na bebe Beni na pesi batu nyonso o balingaka biso en tout cas mbote abanza tokomona susu et puis à toute fois tokobosa soki ba conseil ezali bopesi biso ozala malamu mpona mosala na biso napesi susu demowe mbote ebele en tout cas eza malamu nayebi ke non ça promet epuis ekokende so liboso merci mbote mingi na balandi nyonso bafani nyonso ya mikili kombo na ngai Gertrude Mamunga Motundu nayebi ke bozalaka na susi ya numéro na ngai botalaka baninga bapesa nga napesa te botunaka mingi mpo na nini napesa te numéro na ngai ezali 89 830 95 89 830 95 sikoyo nasepelisa bafani na ngai oyo eza nango libanga te oyo eza bire na miniti oyo tobamba bire napesi mbote mingi na papa na nga Daniel frère Daniel oyebi kaka alléluia frère oyebi kaka frère Daniel na kati ya Hollande oyebi André Tumbo mkusa ya talo na kati ya Rotterdam basalamu na yo natali na gauche na droite na ke na kati ya Italie Didier Masaya le grand italien yumo oyebi kaka napesi mbote na Jean Savent na kati ya Hollande zwa basalamu na yo yango wana bozebele nalingi bino mingi Nathalie ya nanga Jeanne ngwanzola mangale simba bana nayebi ete famille nyonso eza na poto nayebi ke baza na maboko na yo nga mpe ntango na oya oyamba ngai ya Honorine namonaki bakoli nyonso osalaki namonaki Gina wane namonaki bakoli na yo nasepelaki ya tro basalamu na bino Brigitte Mamunga
ndoi na ngai nalingi yo mingi chéri na ngai papa chéri nabenga yo nani Roger Makaya Roger Makanda yayo yango wana Roger Makanda oyo yango wana kini ezela yo kala te yakati oumela yaka naleki nanga napesi mbote mingi na ya nanga fitata atimwa peti Liliane Congo Jackie Congo Daniela Mukoko na kati ya Canada cocotte mwana mama Amba Beatrice nayeba fani nanga bolobi mingi bolobi o nga po anini nazaka mubange mama yango wana lelo naza jeune fille Didier Masaya les grands italiens Jean Savent yo moko oyebi tibalela wapi musicien nini alela ote oyebi talaka ba makambo yango bozo basalam na bino yango wana ya ebele pesi mbote mingi na bino Nathalie Leki ya grand frère na ngai papa Eriko na otindelo mbote toyebani te mena tindeli yo mbote akena fuye namoni bana ya chef na nga de clan chef Ngonde famille Ngonde nyonso napesi bino mbote Nathalie namoni famille ya patron na nga Side napesi bino mbote mama Claire atoyaki tomonanaki te babisou mama babisou na bino merci na bato nyonso na famille nanga mobimba napesi bino merci boleki ebele Pati Kusu yayo yango wana Pati Kusu chef Dan réalisateur na ngai yenda Simba Kilimanjaro yango yo chef Dan yango wana mbote mingi na bino nyonso. Bon, oyo eza système à tige en direct de Kinshasa. Bino mo boyebi kaka libanga 8000 km esala babie mo boye. Bon, na opesa bambote trop na Panama na chéri nanga Lino Kizaza yo yebi kaka. José Mbaya, Gigi Tumba, bien soba na Panama, boyebi ka idéologie yango Damien Voua, bino boyebi kaka. Bon, to sote mingi na aquarium. Bana aquarium na London City ekipa makasi na opesa mbote na Vero Marcel na opesa mbote na Tewa ifuna tanga toza na Alain Zele lipasa ya Harmonie Lova Freddy Messeki l'anglais noir yote vatika yo les blancs à la peau noire yo t'es l'homme aux actions concrètes aussitôt dit aussitôt fait et bon yo moko Roland Chamba les vrais juifs noirs. Et na mama Kati Chamba simbelanga vi nanga makasi Rola Chamba l'homme au centre d'affaires yote batika yo les savants noirs toleki tout ça ce qu'on a vie nanga pire vie nanga Brice Mpangi yo toujours imité jamais égal aux yo moko na ba pire petit na yo dit tout bientôt na Damien nani kiminga Cosimanto na Manchester bana Manchester équipe à makasi to bosani te Anita Bianco yo ndem to sala ka ke mutu no azala donc na go bosana ote Simba tonto Bianco Romé makasi toza na Nonolema yo ebika mutu na ngai kodi na ona otozwa siko kaka na bosani pete bana Suisse toza na Sony Mabanza Somotro très sans moi. Lydie Kumbwe sa petite, bon anniversaire le 22 août bikaka. Bon anniversaire. Toza na Polydor Masamba, toza na Solange na mami. Na zongi lisusu na Panama na bosa na kiyo papa na nga Roger Butabuna. Papa na Nefi Butabuna. Bisous na ba mama na nga. Bon, to sauter siko na Nouveau Monde. Na Canada, nazo saluer ba na Montréal. Nyonso mingi Cécile Bilonda nazo saluer José Kabemba to sauter na Ottawa na omo na Rachel na omo na Chuchuna na omo na petite nangai Judith Kinganga
Eliane na Flore bambote ebele nga na bakota vie na bino ngonda nakobosa na bino te comprendre toza sikoyo na Hollande naomona Mimi Dibalo Harmonie Lovayo ebikat pire master moto na Luanda ata bostombaka ya piraterie botika na Luanda marque wambadika botika ya piraterie po bolingi moins cher boana mbongo ya mboka dollar bosomba ba vrai cassette marque na Didi bambote ebele nazongi lisusu na Canada mpo nabosanaki Angèle Lukadi te yaza mona États-Unis Angèle Lukadi yo te batika yo lipasa nanga Jolie Florence na Allemagne babizou na manen bye bye bino atu botikali na bosani bino te kwa bonjour naopesa bonjour na bafani nanga tout pimbota liboso nazopesa na mama na ngai tontine na ngai Charlotte Cheusi na kati ya Irlande na mwana ye Shida Mokuba mama bosutena nganga nazali papa tu bapupa Magneto Baseidu mami Gi bozala bien famille mobima sino mbote napesi baninga na nga mbote napesi Suzanne Onyenze Christian Onyenze Gasi Onyenze bovanda bien bozala bien entente ezala napesi bandeko na ngai nyonso baninga na ngai ya bale Trésor Loa Shabani Nonda ata bukani problème ezate tozane quand même na musika yo belo bouti ko sala bino nyonso tunapesi bino mbote bozala bien piana Erlin piana bandeko na ngai ba mama na ngai biso pe musala eza bien bosutena biso botindela biso ba critique po Kilimanjaro ekene liboso biso tozosana biso musala bien tozana besoin na bino balinga na ngai nyonso bana na France famisi biema bozala bien botindela biso ba critique ba maloba ba mbote ya trop biso musala ezokena ngo bien bao bazoluka ba triquer bo basaso nini ba pirater ba bande na biso batika biso tozosala musala na biso na mutoki foto lela ngo biso moko papa wana toyoki yo tika no ba bande na biso tika biso tozala calme tika Placide na Hermen basala musala na bango nde bazosala initiative na bango c'est bon pour na bana mboka musala ke liboso o balinganga na bango te numéro na ngezali 98 64 75 40 je répète 98 64 75 40 on a besoin nanga abengi ngai tokosola ba critique shida ndeko na okoto yo ebika Kilimanjaro toujours bosomba ba bande na biso esara bien po biso tozo teya biso tozo pesa maloba bien biso tozo pesa tozo zongisa mutu nyonso tu na place na ye oya bungaki tozo zongisa nzela oya ndaka biso bien biso be tozana biso bien. OK, bye. Saluta. Je voulais seulement, après que les enfants ont parlé, dire un petit mot parce que nous sommes de ce qu'on appelle les héros dans l'ombre. Vous voyez la signature, mais vous ne nous voyez pas. Je suis bien obligé de vous mettre devant vous pour vous dire merci pour votre soutien. Surtout, je remercie Placide Mongwele, Hermen Kaba, Damsita qui ont créé cette structure. Nous voulons relever le niveau du théâtre congolais. Le théâtre Kilimanjaro a les ambitions d'être le grand théâtre. Et ça ne peut pas être grand théâtre quand vous ne nous soutenez pas. Je remercie donc de tous ceux qui de près ou de loin soutiennent les actions de Kilimanjaro et surtout de l'OGP, Octave Glody Production, la maison qui produit Kilimanjaro. C'est une œuvre humaine qui est entichée de beaucoup de problèmes. Et nous sollicitons d'avance votre indulgence s'il y a l'une ou l'autre chose qui ne marche pas. Pour vos avis, critiques et suggestions, je vous donne mon numéro, c'est le 98 27 62 12, 98 27 62 12 ou noelngonda@yao.fr. noelngonda@yao.fr. J'attends vos suggestions, j'attends vos critiques, j'attends vos remarques. Merci beaucoup pour les soutiens. Alors, je dis quand même un petit mot de remerciement à mes enfants. Judith, Eliane, Flore, Francis, Jeannot, Edgar. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, surtout pour le calme que vous affichez. Bon, je ne suis pas seul dans l'équipe. Vous ne le voyez pas. Je travaille avec Dan Diavanga, Erico Diaz, et René Thomas. Bienvenue, Moussangue. Ce sont les héros dans l'homme que je représente ici. Au nom de toute cette équipe, je remercie une fois de plus Placide Mongwele et Herman Kaba et tous ceux qui de loin ou de près soutiennent l'action de Kilimanjaro. Je n'ai pas oublié la famille Génie et Géry Makomena à Montréal, au Canada, le docteur et madame Marthe Moliki,
Marthe Derika, je ne vous ai pas oublié. Je n'ai pas oublié la famille Makengo, Kinkani, Fanfan, José, et Betty à Bruxelles. Je n'ai pas oublié tous ceux qui, de près ou de loin, nous soutiennent, surtout le président Pacheli, Adio Salemba, mon cadet Zachary Bababaswe, mon fils Pascal Tabou, continuez à faire le travail que vous faites. Compliment à Ray Lema, vous m'avez laissé au niveau du théâtre national, j'ai évolué, je continue. Mouchi Maye, je vous ai formé au niveau du ballet, je suis content de ce que vous faites là-bas, continuez à nous soutenir. Et tous les organismes qui veulent bien soutenir l'action de l'OGP, parce que Kilimanjaro travaille seul avec les moyens de bord. Si le travail que nous faisons, vous appréciez, pour nous aider, je vous ai donné mon adresse, c'est le 98 27 62 12, Noël Ngonda, Aérobase, Yao FR. Merci beaucoup et continuez à soutenir le théâtre Kilimanjaro. Merci. La beauté, c'est l'autre définition de la fleur. Beaucoup de choses sont faites pour l'amour et non pas amour. Moto asambaka kaka na maloba te, asambaka pe elongi na ye. Elongi pe efundaka. Ka obenga nzembo tozokisa molimo ya bato bawete. Ozoboma ngai, un jour okolukanga. Ozoboma mwa moto pour établir peine de mort. Ozoboma ngai, un jour okolukanga. Encore la preuve est faite, nakozala se mwana mawa, ndenge nini ngozala mpona elinga yo boye. Avec 1 mètre quelques centimètres, Nzambe asali makambo isi ya beauté. Kasi okomisi bolingo mpasi ya béquation na balogarithme. Bébé bateba asali ata tour du monde, bato baza basala yango. Oya ngai bolingo ekomi ata na nsima motema te. Marie-Cécile Ikali, dame de dame. Naza kolinga yo lokola nazwi mitindo, nalinga yeyeye.